Vous s'abonnez massivement à Feza TV RDC. Vous s'abonnez massivement à Feza TV RDC. Kambami na yemoko bela dinganga yanga moko ndeko. Ou alors nous tozo kende wapi. Mon numéro c'est plus 243 89 96 25 430. Plus 243 89 96 25 430. Ou alors nous. Merci na Fall Artiste Noir. Merci na Jerry Kobetox. Merci na Floka Beaka Beawani. Et merci na yemoko babi avalo pindi tout d'Europe nde makambu ou alors nous merci na bayo yango balinganga Karine Mokonzi la baronne bachina ba chinoise bana mam na ba les défenseurs de Karine Mokonzi bongo ba musique nanga ba zapeka yanga morema et ba merci be na famille nanga famille di binga nyonso ou alors nous tozo kende wapi tolali tolamuki tomoni bakangi église ya pasteur Moïse Mbiye lelo yo ngamoko na kozana plateau te eza micro baladaire oyo tokosala kotuna ba avis ya bandeko po ndenge bakangi micro bakangi église ya Moïse Mbiye. Papa bonjour. Bonne santé. Santé ça bien. Papa excusez naza chroniqueuse ya internet naza mutuna mi baleto mona ko tuna ko pesa ngai temps. Oui non pesa tantuna. Osambela papa. Nasambela. Lelo komona bakangi église ya Moïse Mbiye ko koloba nini na acte wana? Bon kokanga église ya Moïse Mbiye za mabe. Bakokanga église te fallait bakanga yemo pasteur. Pour église eska ba basambela. Bo ba amona lelo. Bino le bakangi église ba okendo. Bon to bientôt to koma dimanche bon kitso dimanche banen ba hotel bon. Azara yemo tazana partenaire na ye, azana ba pasteur musuba na simana ye. Alors so ya sali problème balanda, place ça qui problème ba kolanda église te. Pour l'église a un problème, l'église a un temple dédié, c'est qu'il y a un sangana pour voir comment tu es en Zambie. L'église a un problème de pour nous. On va quand moi pasteur Moïse Mbiye est concerné un problème à ça. En tout cas, merci beaucoup Yaya. En tout cas, nous avons la micro baladaire. Fa. Bonjour Fa. Fa, bonjour s'il vous plaît. S'il vous plaît. Il y a Junior Zela aux relève. Fa s'il vous plaît. Vraiment tout ça comme micro baladaire à propos de l'église à pasteur Mbiye. Fall Artiste Noir bonjour. Ouais bonjour trop c'est bien malgré tout je suis en plein boss là on bloque montage va filmer là vraiment. Bon excusez ça j'ai une question. Le lot tout moni bakangi est-ce que vraiment tu vas au samedi là? Ouais moi je viens d'une famille chrétienne. Parce que c'est un peu voir moi bête. Dans une famille chrétienne papa maman bango tout bazaba chrétien c'est que ngamo za chrétien pour nos baptême tant que chrétien. Et tant que chrétien, le comment on tant que congolais chrétien, comment on a bakangi église il y a Moïse Mbiye ta réaction? Bah en fait premièrement Eliboso na rolo banini excusez pasteur Moïse Mbiye azamutu. Mais là où bana nzambe basanga na rapona okomisa moto apesi ngai na yo na bato bakangi église wana pema basala aventure te. On comprendre vaut mieux ya kozala serveur et pas bateau bon ça la mabe qui kozala serveur na ndako nzambe donc pour ils vraiment bien te parce que ezala bandimi oyo bayaka wana pour na lokelo nzambe bandimba ya te pour na lokelo nga Moïse Mbiye mais non moi je ne pense pas to ya ko sambela to ya pour na Moïse Mbiye te ça ne faut pas si tant qu'il est chrétien ko kanga église ya mosali na nzambe et pour église wana ezala ya pasteur Moïse Mbiye te eza ya pasteur Mbiye donc eza lokola pour pénaliser Bassantou, Bananzambe, Bayakoluke Nzambe, donc ils ont bien été. En tout cas, merci Fall Artiste Noir, comme ça, tout à l'heure, Mouké Awawa, Yaya, bonjour. Bonjour Yaya. Au Sambelaka, les lots comme on a bakangi église à pasteur Mbiye, et tant que moi, on a Nzambe, beaucoup le banina, Batubazola Nabiso. On a le baboué. Oh, et l'eau qu'on a ça la mise à ma vie. Voilà. Nous avons pasteur, nous sommes à bateau, ça a bêtise une église, ils ont propre. Nous sommes un peu bonheur cher. La sœur en église, église nous c'est église enquêtée. À tout le monde l'église a miné, ils ont une église tu. Nous on a le bacaille en tout cas merci beaucoup, il est gentil. Hein? Papa bonjour. Bonjour papa. Excusez papa, nous sommes au brisque yo. Bonne santé. Ça va, ça va. Papa, au Sambelaka. Je prie. Comment on a le bakangi église à pasteur Mbiye, batie kadena tant que papa et puis moi en Nzambe ko ko lobani le Kamboa. Bon. Comment je peux dire na ko lobani bakangi église à nini? Est-ce que
parce que j'ai des preuves. Il y a des épreuves que l'église ezali que bakoka église ezali été église ezali abattu ya ba l'ensemble ya battu bakoka église était pour na soki mutu moko asali so likambo mabeto asali likambo église eza pas battu nyonso to baya ko sambela na église en tout cas soki l'état asali akanga église en tout cas c'est que ça ba règlement mususu ponanga c'est ça biloko moko za caché bomba na mais normalement église eza battu nyonso tout pas poursuivre yemoko individu yemoko pas poursuivre na l'état balanda yemoko ko ko banini vraiment na gouvernement pour na dossier on a tant que citoyen du pays. Bon, justice c'est salama. Justice c'est salama. Nango et salama nandenge ya lolenge. Ndenge justice c'est salama. Ezala nandenge ya mabete. Parce que la justice na biso peut-être l'aime ces na ba intention politique, des intentions politique ya mabé. Parce que la justice c'est salama. Bati l'église ne faut pas fondre l'église. Ba quand l'église eza mbi été, les églises eza ya batu nyonso surtout ba kene ko prier kuna. C'est ça on va na loba. Merci beaucoup, papa. Nous sur moi quelques secondes à Solana. Merci. Junior, je l'ai téléphone. Tu n'es pas papa réparateur. Tout le monde n'est pas réparateur. Azawanam, Kokata Terik. Bonjour, papa. Yote, on n'a pas papa réparateur. Bonjour, papa. Naza chroniqueuse et internet. C'est juste. Naina tout le monde, tout le monde peut s'en aller temps. Oui. Parce que ça me l'a cas. Na priaka. Le lo comme on a bakangi église ya pasteur Mbi koko le banini tant que moi en Nzambe. Bon, vraiment en réalité eza makamoko oyo ezo choqué batu. Eza makamoko oyo sala biso passe mingi. De pour kotala église ya notre frère Moïse Mbi. Ils ont belé au lelo où va se convertir à travers l'église Yohana. Alors, les deux bouts manquent à boire, vraiment. Ils ont madame Bingité, c'est quoi fidèle Yohana siko, c'est ça. Vraiment, va revoir problème Yohana. Bon, ceux qui église Yohana est à capon un billet, que il faut à Kambaka. Là c'est autre chose, mais pour moi, je crois qu'il y a des pasteurs au bazar. Donc, on va dans un relève pour là-bas. Au bazar, c'est ça le problème. Merci beaucoup, papa. Natiko Sam Salanayo. Vraiment, Naluka Nani. Naluka Nani. Bonjour, maman. Maman, Nénette n'a pas question, mon corps. Maman, au Sambelaka? À Sambelaka. Lelo komona bakangi église ya pasteur Mbi, oyebi? Nayebi. Lelo bakangi église ya pasteur Mbi. Oyi koloba nini na bato bakangi église ya pasteur Mbi batie bakade na tant que maman moboti. Po nanga na oki koloba ke ezaka motema mabe bato mokili. Sala biloko ndengo wana te. Tout d'abord bakosi makambo balobi ke mwasi aza na 20 ans. Moi ça oki koza na 20 ans te. Musala nzambe basaka na yete. Yango na lobika ke. Donc tika nzambe a jugé bango. Merci maman. Merci, c'est très gentil. Maman Bayaya, bonjour Yaka. Na ina tu na mutu na mo. Au Sambelaka? Sambela. Lelo étant que vous êtes jeune, bakangi église ya pasteur Mbi, okoki kolobani étant que jeune moi na nzambe. Bon, pour nanga nama utani elu na olu batia. Ba fongo l'église to bakanga ngokande bakangi wana. Bakanga ngani bakangi pour saide ya busuba. Wana saide ya busuba bibi sida réputation mo kili mo made yebi. En tout cas merci Yaya. Maman, bonjour ma chérie. Bonjour Yaya. Au Sambelaka? Oui, na Sambelaka. Et tant que moi na nzambe, lelo ko mona ke bakangi église ya Moïse Mbi ko kolobani na gouvernement. En fait, c'est pas gentil bakangi église. Moïse Mbi c'est pas l'église, l'église c'est l'église de Dieu. Décision en quand église, en tout cas vraiment c'est pas juste. Qu'on puisse un peu revoir de ce côté-là, c'est pas gentil. Oui, vraiment ni na ba konti yamboka tant que fille du peu aussi. En fait, c'est que je vais dire bafons l'église parce que c'est l'église de Dieu, c'est pas Moïse Mbi et l'église. Là maintenant bah, comme il faut combattre l'église, Moïse Mbi c'est une personne. Il est libre de faire ce qu'il veut faire. Mais ceux qui balingi
balanda en tout cas faut balanda Moïse Mbi c'est pas l'église parce que c'est l'église de Dieu. Moïse Mbi a quoi l'église t. C'est ça que je peux dire. En tout cas merci beaucoup Yaya, c'est très gentil. Eric totambo le fait que le bana mikie bana muka mikie bazalaka awa yaka nano bana mikie Yaya bokata na musique. Bonjour. Osambelaka yo seka nini osambelaka ya solo osambela ngatema liloba lelo osambela liloba bakangi église ya pasteur Moïse Mbi okoki koloba nini tant que oza leki oza mwana oza jeune ya makelele o déranger mais ngai lelo loba te bakanga kaka to afunga pasteur ba te mais alungola ngai loba te neti yo koko lobani bakanga ngo ka to bafunga bakanga ngo po makambo asali ya bien te ye pasteur mbimba te abatu batika ko konisa ntu mo sina mbala sanga njoto te mais au contraire ça la libana plus par bomba batalo ba bazemi do ya ça mabe akangeka église ana. En tout cas merci beaucoup Yaya. Moi Maël quand même à répondre sagement. Vraiment yaka boye yaka. Kada na musique. Nana loba Yaya. Yaya. Na lobibo. Osambelaka? Parce que nous avons une église à pasteur Mbi tant que moi Nzambe tant que moi sur lobanine telle caméra. Bakanga bongo te bafungola ngo azamsa muntu nyoso sala mabe. Nzambe olimsa azane pe Nzambe te. C'est bon, merci pour comprendre. Azane Ojana, Azane Miner. Donc, pour comprendre, à lobby nae. Oh, ya lobby angoana, mais na moni papa la biso azaroya. Maman, bonjour. Bonne santé. Santé kitoko. Naka la question on a tout encore répondre. On répondre facilement. Osambelaka? Osambelaka. Lelo bakangi église ya pasteur Mbi. Et tant que moi en Nzambe, et tant que congolaise, ko kolobanini. Bon, naza eloko loba te. Ngai nakoko juger, te muta juger ba teza Nzambe. Ngana mwana Nzambe, paza mwana Nzambe, o pasal mabe mwana Nzambe. Moi sa ndumba salaki mabe kola Yesu. Yesu alobaki akomi na se. Alobi soki nana salaki ndumba te abamba mwana mwasi o mabanga. Mutu nyonso apalanga naki akimaki basimbaki ete. Ngana za droit ko juger ete, mutu ko juger sans Nzambe pour être serviteur de Dieu. Oui, on a vraiment répondre parce que ndenge ba seli acte ko kanga ba tie ba kadena batu ba sambe ete okoko lobani. Mais ba oboma musala Nzambe ete. Wana komi siko bitumbe komi ya Nzambe siko. Po ba obundisa ete ba komo bundisa siko Nzambe. En tout cas, merci beaucoup, maman Nangaï. Merci, Botskolanda, micro baladère. Nasali Kobe Moussala, Babi, Nafeza TV RDC Nde Makambo. Babi Tandi Bingasala Ka Moussala Ndenge Sengel, Babi Koba Moussala et Saka Elengi Moko Boy. Merci na Bela Dinganga, Lelo, au PC Moussala, Obinanga Nazala Chomerte, ou alors nous. Et merci na Jéric Kobe Tox, et merci na mon caméraman à Sirabi, Eric Arsenal. Merci na Fall Artiste Noir. Merci na Karine Mokondi, la baronne. Merci na le défenseur de Karine Mokondi. Merci na ba charge de Karine Mokondi. Merci na ba chinois, na ba chinoise nyonso et puis na ba musique na. Merci na Valo Pindi tout d'Europe babi yende makambo. Et merci na Floka Beaka Beyawani Kabeya wetu. Et merci à ma famille, famille Dibinga nyonso. Mon numéro c'est plus 243 89 96 25 430. Plus 243 89 96 25 430. Où allons-nous Tozo Kende Wapi? Vous s'abonnez massivement à la FESA TV RDC. Moto!